Bandeko ba bolingo. Ezali penza, c'est vrai. Karine Mokonzi akufelaki cousine. Napesaki fausse information te. On natalaki ami balende. Karine Mokonzi akufeli cousin na ye ya mobali. Ou bien ya na ye. Ya libumu moko papa moko. Edi Mokonzi. Bandeko berer oyo pananga eza normal. Pana bino na ebite. Ce bozalaki déjà informé. Hein? Surtout erreur mosusu ezali na chez Mokonzi, oui. Na site chez Mokonzi. Na ebike na bebisi, ouais. Na bebisa kaka. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote barando na barandonette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Sotolandi ndenge Karine azwaki matanga ya cousine e Grace. Dotango akufeli cousine na ye nayokaki yango nasalaki émission wana. Na chez Mokonzi, bien sûr. Sikoyo nde naye koyeba bango na Facebook ya Karine Mokonzi. Me bandeko boyebi ke Karine Mokonzi Facebook na ye etiaka makambo ebele. Do ntango batiaki matanga ya Grace, ntango mosusu namonaki yango te mpo mpe nalukaki ya. Ntango nayoki sango nakendaki na ntango mosusu namonaki te, natalaki bien te. Lelo penza nakei natali bien. Pourquoi? Mpo nazalaki informé na TikTok. Chez Mokonzi ba video ezali. Me ba video mingi natali nanu te po elandani Beret Rouge, Président Tony Guerre, Mboka Revine. Do bandeko lokola pe na tamboli tro. Nakotaka pe na TikTok mpo na yeba makambo yoleka na monde. Naza pe na musala mingi nasalaka. Musala oyo nga nasalaka ezali kotambola, kotambola pa na nge ya musala. Kolala pongi pa na nge ya musala. Kopema na nga eza musala. Poso ngai obengi ngai nalobi na ya musala kokanza te nazo travailler. Nakova na parke na otala bandeke pa na nge ya musala. Na osepelisa miso nalinga dérangement te. Banda na kokisa 50 ans. Alors bandeko tango natali cœur sensible alobeli de kombo. Atie nzemba bantandu mpo na matanga. Alobi sa solola pe na Grace yango. Nalobi te oyo ezali serie. Nandimi te cœur sensible. Akoma na cœur dire. Pa aloba biloko bon. Natali nalobi eza ya solo. Me nabi fo na vérifier. Wana Facebook na koti na nute. Po bato ebele batalaka Facebook na nga bamona yango eza en ligne.
okomona ngo tous les jours en ligne. Mais ngana na ligne te, ngana na kata Facebook te, na fungoli pe Facebook te, mais yozo mona ngo en ligne. Pourquoi? Parce que na ba téléphone ebele. Poko kobenga nga na numéro oyo, na WhatsApp, et sonner na téléphone mosusu. Obengi nga direct na carte SIM, et sonner na téléphone oyo. To bengi nga direct na téléphone, na carte SIM, et sonner na tablette. To bengi nga na WhatsApp, et sonner na tablette. Donc ça dépend. Naza na ba téléphone ebele, naza pe na ba tablette. Donc, Facebook na nge koza na ligne, nga na ligne te. Donc nga mutu naza wana te. WhatsApp na nge za na ligne, nga mutu naza wana te. Naza te. Ato moni fungama, ekomi kene na ligne te. Ta mususu, video moko eza na kata WhatsApp wana, ezo beta musique, ezo répété. Nga na lali na nga tona otanga livre, nazoka musique wana. Wana fubo ye barango. Alo bandeko. Sikoyo, na Shemokonzi pe, site YouTube, lokola, ba variété be Michel Zolanda. Donc, pour comprendre réellement, position matanga, et ça penzate. À part on a yokaki, et pamboka revi na salaki, ya Karine Mokonza kufelaki, cousine. Yango pe na salaki. Mais tant on a eu mona photo, mona chez Mokonzi, tant on a moni sous grâce à te, na lobaki te, Karine Mokonza kufelaki, cousine te, mais cousin. Mais lelo, tant on a yoki na yoki sikoyo, kaka sikoyo na koti na Facebook. Na bando tala pe kotanga, po mota na kota na Facebook a Karine, na talaka, na tanga te makambo komi. Na bandi penza kotanga sikoyo. Na eko mona ke, na Facebook a Karine Mokonzi, ba confirmer penza 2 personnes bakufi. Bandeko erreur oyo ekozalaka pana ngai te. Pana bino pe. Bino pe so bokoti na Facebook a Karine Mokonzi, botalaka image te. Botangaka pe par hasard te. Ponga pe natanga par hasard no. Botala kotanga par hasard wana, na comprendre eloko te, na eko comprendre nonga sikoyo. Na comprendre pe bati yango wana, na Facebook officiel ya Karine Mokonzi. Na comprendre très bien koleka na chez Mokonzi, site officiel ya Karine Mokonzi. Po na landi ba video nyonso te. Mais na Facebook eza facile otanga makambo ya 1 mois kaka na 30 minutes. Yango pe na sali. Na koma écoute na 3 minutes te, na monike grâce à Koufaki. Karine akomaki wana, azolela ye. Na eko mona sikoyo, Edi Mokonzi akufi. Karine akomi pe atonam, akomi mingi te. Siko na landi video moso na yoki ya fi moso na TikTok. Ya lobi, makambo peka nga na lobi. Sima lobi, Edi Mokonzi, akola na Karine Mokonzi, bazala ndaku moko na Karine Mokonzi, tangu papa na bango, bazana Kolwezi.
Donc bamesa na Karine na ndenge osakana te. Alobi programme matanga bakozela mukolo l'aîné ya famille aloba Guy Mokonzi. Donc Edi Mokonzi azali yaya ya Karine Mokonzi epa ya papa na bango papa Mokonzi. Po bakozela Guy Mokonzi apesa programme ya matanga. Nakanisa bozo comprendre non? Wana nga na yoki sikoyo pa ya fi moko na TikTok. Na yoki na chez Mokonzi te. Na chez Mokonzi na natali ba video nyonso te. Na site sikoyo ya Facebook a Karine Mokonzi pe na comprendre te programme matanga ou bien nini bakomi kaka pe atonam Edi Mokonzi. Na kanisa bakopia ba information mususu après vidéo oyo ndenga na sali boy to bazo pesa na moma onga na zoloba bango si batie. Yango bandeko pona kozoba nouvelle ya matanga to ya makambo mususu ya Karine Mokonzi na YouTube ba video ezaka milai. Donc soko koko tala tous les vidéos mulai nangote alors kozangisaka kokende na Facebook ya Karine Mokonzi te talaka ba image petangaka ata musique ata mutazo seka ata bato bazobina ekokoza sango ya mawa to sango ya kimia. Yango ndeko epa yozali ndeko na ngai yosala boy landaka Facebook a Karine Mokonzi po yeba makambo ndenge pasa na matanga boy landaka Facebook na ye pe landaka TikTok na TikTok na ye na ebite soki elobi to elobi te mais foko landaka pe ba TikTok surtout a ye moko na batu na ye comme bamboka revine batoni gere badebele ata ngai na bando landa bongo te mais nakotaka pe namonaka ye moko so eleki siko na chez Mokonzi kuna nde nakokoloba boye chez Mokonzi YouTube ya Karine Mokonzi selon ngai ezali ko mal informé biso ezo ko informé nango matanga mais pas comme tel hein nakanisa bandeko soki ozali na YouTube toza na Facebook toza na réseaux sociaux moko ya yo TikTok soko kufeli TikTok ni elekisaka deja okufeli hein soko olingi bayeba po bato mosusu akufeli TikTok ni ezolakisa te akufeli alingi te mokili eyeba bien si bolobaka ke matanga bainvitaka bato te moto moko te ayaka avec invitation mais bamatanga mpe ebele balelaka yango na intimité ata ya bato ya mbongo balelaka yango na intimité miso eza bongo mingi ata moto ya mbongo ye moko alelaka na intimité to mokonzi moko boye soki akufeli moto na famille ata propre mwana na ye okomona te réseaux sociaux na ye ezolakisa neti ya biso elakisaka batie bougie na tie ya biso ya bino ya ngai te ngai ata nakufeli en tout cas bino kaka na réseaux sociaux bokoyeba te so bokoyeba bokoyeba na ndenge na bino ngai nalobaka te ata voisin to ane pembeni na oloba ne te ata motu tozolia ne sikoyo ata oza mi to connaissance nazwi coup de fil nakufeli
en tout cas na oyebi sote po bo comprendre batu na modèle na ba siko Karine Mokonzi akufeli grâce siko akufeli Edi Mokonzi donc na même temps akufeli 2 personnes chez Mokonzi nalobi bien ezolakisa penza te ke matanga ezali modèle bino bolakisaka pe modèle moto penza balingi bakommunike ke matanga eza po matanga bokomunika yango na monoko te dakanisa lelo bokota na TikTok bokota na Facebook Instagram na bato boyebi te oyo aza na matanga boyebaki na matanga sa boyebaki so akufeli nani to nani akufi ndenge ezalaka na bakinshasa soki na balabala moto akufi boyebi na lindalala batia lindalala bongo te biso na poto so moto akufi oyebi no te voisin akufi oyebi na ope te lindalala ezalaka te bato mpe bazoleya na bango te sikoyo na chez Mokonzi eke na comportement wana comportement moko neti Karine Mokonzi aza na matanga te nalobaka bon ata communiqué pesami rien mpo na chez Mokonzi modèle communiqué pesami bakopesa nango communiqué bongo ya n'importe quel chinois akufia ata zozo mais oyo bakufi soki nazoloba bien Karine Mokonzi alingi tozala communiqué donc chez Mokonzi ekokende na sorti mosusu bino bozo comprendre nga koleka nga moko po bino eloko boyebi eza kolela kolela po soki okufeli motu ata na mbandaka bapesi yo sango ozalaki na kisenzo po zonga ti barumbu wewa oyo amemi yo ayebi kokufeli obetele lisolo te ata ozoganga no te makoyeba kokufeli okolela so ozolela te mene elobeli na yo pasi osali ngai ayebi ntango okokota na deuxième taxi bis dotie kokoma barumbu bato to bakei na ndako toalaki na mwana mwasi moko akufeli motu to mwana mwasi bana mibali bongo te bana basi donc bino bozo comprendre nga mie que chez Mokonzi bel et bien ezo communiquer bien te matanga o Karine Mokonzi aza nango ntango mosusu méthode balingi matanga ezala na intimité bato bayeba mpenza te nayebi mboka revi napesaki ma communication mais communication oyo apesaki mboka revi nalobaki batindi ete makambo ebele azoloba ye moko moto aye nakanisa bolanda bien émission ya live ya mboka revi batindi ete donc Karine Mokonzi ntango mosusu balingi matanga na bango ekende ndenge nalobi kaka n'intimité discrètement bandeko esalami kaka na Karine te esalamaka na bamusicien ebele bapoliticien ebele bazwaka bamatanga neti Karine azwi boyebi mpe te bakomunikaka te na niveau bongo ya réseaux sociaux ezaka mingi discrète kaka bato baza kuna nde bayebi eseli ndenge Karine Mokonzi matanga ya
edi mokonzi eza na lingwala bato tu akote kuna bayebi ke bana matanga bandeko na kanisa na bebisi me na bebisi na China eza pe mbala liboso te mbala liboso nde na bebisa na China liboso na bebisaka bibebisela. En tout cas, mes sincères condoléances na famille Mokonzi, na Karine Mokonzi, pe na la chaîne Mobimba, po oya kufeli, batumi bale na mbala moko ezali, icône Karine Mokonzi, la baronne. Bobo sana pete, batu ebele bazawana, bazomituna, yango Karina kufi na batumi bale mbala moko boye ndenge nini bakufi na nini donc bazo boule poti lelo batika kolongola te ke Karina azalaka na mwa eloko donc Alexis ou deux personnes bakoloba ngo te me bazokanisa yango mpo nga moko ntango nakufela ndeko nakuta penza mutu azotonga ngai azopesa penza bato moto église mpe azopesa bamama diacre azofuta deja basuccès oyo asalaki ezalaka bongo soki odondi si moko mofuta do moto liboso na mona boye epuis nakendaki mpo nasalisa bango donc par hasard te me nakei mpo na ede bango na likambo yanga te likambo etali mpe ngai te nga mpe na matanga nabengisaki bango te me naregretaki te nasilikilaki ye te mpo nayebi meme na propre famille na nga bakokalikile bongo pamba te baza na difficulté koluka mbongo baza na difficulté kozala na succès baza na difficulté bato mo ebele na époque wana azala ata na voiture donc c'est normal yango nakipaki ye te mpo namonaki motu mabe te eza te motu soko omonaki motu mabe te alobeli yo mabe akoki motu mabe do fo zwai kaka ndenge azali ndenge omonaka ye mpo oyo alobi bato mosusu bakoloba na bango ndenge moko Karine Mokonzi ndenge akufeli deux personnes mbala moko boye surtout grâce ya solola soso na bato mosusu ndenge cœur sensible alobi si basolola mpe amona mo malamu alors bobosana te bazali deja moke te ebele bazokanisa Karine Mokonzi Alexis lisusu deux personnes nalobi te ke alekisi deux personnes alekisi lisusu bazokanisa bongo bakoloba te bakosola entre bango me bakoya mpe bakopesa Karine Mokonzi mes sincères condoléances nga kutu bamekaka te ntango moto azobenga apesanga mes sincères condoléances tout d'abord akoexplike nga ndeni oyebi ke nakufeli motu na famille do bakokaka te botuna bato bwana Autriche nana lamuka apesanga mes sincères condoléances deux personnes bayoka parce que nayaki na couple donc avant napekisa motu nani na couple ke nakufeli motu donc motu moko sayokaki epuis à part wana eza na bato bayebi kote makambo ezoleka na kini bayebaka tu donc si bapanzi mpe sango ke ndenge aza wana aza na matanga bato bakozala sikoyo ngai na informe bango soki otambolaka na ngai oza na nga mpo ozolia na nga fo ozala na informe yo eza logique me nga na informaka te
dans le baraté, peine na posa te boya. Et ça comportement ma bien pour na bino boy bien oti. Menga comportement nanga. Vous comprenez? Alors, makambo ba okancela Karine Mokonzi. Gai bakancela ngango 1000 personnes te ba moké. Sans internet, beaucoup comme appelle à 100 000. Naïba na millions de personnes ko. Botika la malamu. Et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengia Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.